toujours banda. Premièrement, tout ça, il y a la soupe, il y a l'huile d'olive. Deuxièmement, tout ça, mon bois. Troisièmement, tout ça, sucre. Quatrièmement, tout ça, levure na biso, mais tout mélanger la milk, ensemble la milk. Voilà, à tout mélanger, levure na biso, la milk na biso, ils attirent. Mélanger levure, la milk. Après, tout besoin toujours mélanger non sucre na biso na l'huile d'olive na mon. Après ciment, tout besoin levure na biso na milk. Tout. Voilà. Après ciment, tout on va mélanger en sucre. Il faut la tiède. Toujours mélanger. Toujours mélanger. Toujours mélanger. Après ciment, tout besoin beurre, na biso, tout tient. Après, tout besoin sikoyo, tout mélanger en gros. Beurre na farine na biso, na pâte. Toujours mélanger en gros. Toujours mélanger. Allez, toujours sangisango, beurre. Pour épaissir le biso. Pratiquement pour un bien pour lancer la hamburger na biso. Donc c'est ça. Toujours mélanger. Donc épaissir le biso. Pratiquement pour un kito. Toujours sangisango. Et ça va bien. Allez, à suivre. Ah, il faut au moins pâte na biso ndenge epimi kitoko toujours zipango sikoko et vimba aussi comment pendant 1 heure du temps ou 1 heure et demie et vimba après c'est matoya pour kata ba morceau na biso pour zipa na papier aluminium bien na finissant quel papier. Voilà, après vous en avez besoin, il y a fromage na biso, fromage oyo pour lancer l'hamburger, fromage, vous en avez besoin, il y a tomate pommée, vous en avez besoin oignon, vous en avez besoin salade, et puis vous en avez besoin viande hachée, déjà voici la salie, la forme là haut, mais ceux qui ont la viande, genre eza non salé ou assaisonné en haute eza simple yo moko assaisonné en ndako oyo net na jus eza na assaisonnement te vraiment na ko assaisonné qui oyo ekipa te assaisonnement nyonso okosala mpona ko assaisonner viande na yo normal kaka okotia nini poivre blanc okotia na mwa cube ou bien otie na mwa bouillon. Moi, ail et sili, et c'est un bleu mingité. Et puis, là, tout ça, bien sûr, il y a mayonnaise. Donc, c'est ça, il y a un tout ça, et là, steak na biso, et en gros, biloko tout ça, na kati, il y a hamburger na biso. Alors, moi, pour na biso, tout ça, là, quoi, pâte na biso, il y a farine, et ça, qu'on s'est fermenté, pour y vivre bandambo, ça, qu'on s'est fermenté, pardon, qu'on s'est fermenté. Alors, si mandé to robinisa pour na ko sala ba tartine na biso. Voilà. Alors ba steak na biso, ils ont déjà prêt, nazo saisonner en nazo tia poivre blanc. On tient poivre blanc.
hop nazotia mongwa mwa moke alors nakobanda sikoyo kosangisa yango voilà voilà et alors nazobakisa l'ail en poudre et nazosangisa yango nazoassaisonne yango juste ça basta. Donc un natie poivre blanc ail na moule. Ok. Après nakotika yango juste repos et ingrédients natie écoute bien et s'assaisonner très bien. Et après nakopasa yango na moto na poêle. Pâte na biso omoni evimbi longola yango mpona tia wana tala ndenge tokata bamorso mais nasangisa yango bien deka tolobaki tokosala mpe barepas ya mindele oyo eza africain te oyo okosala yango ata na manifestation moko pâte na biso yango oyo voilà toujours vraiment pâte moko ya bien. Et alors sikoyo nakokola yango après nsima nakoyeba na kokata yango bamorso voilà pas tout à l'heure. Alors il faut qu'on mélange yango très bien. Tomoni farine na biso mélange très bien. Après nsima nde tokokata yango bamorso batartine problème te. Voilà tout à l'heure so nakati ende wanja alors nazokata yango pour continuer sur en suivre. Voilà, il faut que ça l'envoie bien. Ça l'envoie va rendre. Alors bon moni to réaliser pâte na biso tokaboli tokati tosali barendre ya kosala mapa na biso ya hamburger. Alors totia yango mosusu ese fermenter moke pendant 30 à 35 minutes. Après nsima tokotumba yango na four. Voilà à suivre. Alors tozo préparer basteak na biso yango oyo tozo préparer yango pour kosimba yango bien na maboko propre po na lutu ekoki kobukana to kopanzana yango wana basteak na biso ifo kotia mwa huile parce eza viande po ebela ti na kati moto na otia yango na 3 ou na 4 huile ezala mwa oyo eza huile d'olive nazotanga ngo na huile d'olive po pesa goût moko ya bien otika yango ebela parce que eza viande ezalaka mpe na makila ya viande donc po ebela bien. En attendant koto ofe tozo préparer salade na biso. Préparons na tomate na oignon
fromage na biso. Ok. Et alors, vous voyez, pâte na biso vraiment est gonflé bien. Et alors, nazo kitisa ngo moke. Voilà. 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 Nazo kitisa ngo. Voilà. Voilà. Et voilà. Ok, ça. Alors, ba steak na biso yango ezo continuer kobela. Nazo fungola four nanga na 200 degrés. Et alors, nazo zwa maki, nasangisi yango na mai ya moto te, mai ya malili. Nasangisi yango na mai. Après nazo pakola sikoyo likolo ya mapa na biso. Nazo pakola yango likolo après hamburger. Et après nazo jwa graine na biso ya sésame. Je vais mettre ça. Nazo tiango likolo. Graine sésame. Graine à sésame. Ça. Et voilà. Donc voilà. Après, donc les retient aussi qu'on a four à suivre. Aussi pour là. On a d'autres ça on a four. Voilà. Voilà, le four et ça va 30 à 35 minutes. Voilà. Alors, oignon na biso. Nous avons vinaigre et raisin. Vinaigre et raisin. Nous avons oignon. Pour aider les moins d'ambo. Nous avons petit la salade na biso. Petit la tomate. Ok. Pour aider les sango. Ok. Voilà, bah steak na biso yango est commis déjà prêt. Et bah oignon na biso yango yo. La salade na tomate na biso. Et na fromage na biso ya hamburger. Na mayonnaise. Otoko 5 ça. À suivre. Alors moi pour la biso yango wana yo ça na four déjà. Et donc est presque na kobe là. Tobaki et ça à 30 à 35 minutes pour bela. Et donc continuer à bela bien. Et après juste à ce qui est beli to bimisango to tiens resume malili mukende to l'axime comment to pour classer ba bilo na so na kati steak na biso, salade, oignon na fromage na biso hamburger na tomate paumée. Donc alors mapa na biso yango e beli. Mapa na biso donc pain hamburger et beli. C'est que tout ce qui et se refroidir pendant 10 à 15 minutes ou à 20 minutes près. Oui, c'est refroidir vraiment. Après, c'est maintenant passe au lango. Donc, on tient à l'eau, on est sur la kati. Fromage, matungolo, salade, steak, nabiso, mayonnaise. Comme ça, tu représentes binongo. Yango et beli kitoko. À suivre.